Bonjour tout le monde, c'est Sandra Mouchali, na ministère de la Libération intellectuelle. Na mukolo wa lelo, toza un peu na ton moko ya tristesse parce que ndenge za sikoyo na banzi bat nyuso tu ba congolais na ba congolaises nyuso ba yebi moi ba news oyo ya mawato zwaki hier ndeko moko donc politicien, activiste, un grand leader na Congo, na Kombo ya syndicat Dokolo azali sous-souté, donc ils a vraiment ba news moko ya triste oyo tozwa ki sont surtout hier et vraiment que son âme repose en paix na mkola lilo avant to banda donc vidéo na biso na masolo na biso à tous les jours et qui quand même nécessaire, très important ya ko reconnaître batu oyo ba bundelaka pona mboka oyo batia quand même moi parole na bango moi liloba pona bulamu ya mboka. Donc yango lelo tokanisi ndeko na biso oyo azali susu na biso te ndeko syndicat Dokolo, vraiment que famille nzamba sunga famille na ye asunga donc na moment oyo bazo traverser qui nzambe loboko nzambe zala na famille na ye et puis vraiment que son âme repose en paix. Bon, lelo na ministère de la libération intellectuelle nalingaki to solola makambo ya vie kozala vraiment général et puis na kozala ouverte to solola makambo nyonso oyo ezo concerner vie oyo ezo concerner mission ya mutu oyo ezo continuer oyo ezo concerner donc tant ozo vivre ozo reconnaître mission na yo et puis na jour na yo ya suka soki okomi na baton ya suka est-ce que okozala satisfait ou bien okozala satisfait te que ou accomplir mission na yo ou bien ou accomplir mission na yo te. Donc c'est ça masolo oyo toza nango lelo eza vraiment masolo moko ya esengo mingi te mais eza masolo oyo il faut ebetamaka to solola kango souvent biso bato na mokili to solola makambo oyo ya sérieux ya vie soki tomoni ba problème ekomi comme ba problème oyo esalaka que biso surtout bato to réaliser que tozalaka na date ya expiration donc ezala nde sikoyo tokoma kokanisa donc eza boye mutu surtout na vie oyo aye awa pona kosala eloko et puis jour moko akozala lisusu te. Donc ezala baton moko oyo il faut pas seulement ezala baton soki to komi na ba situation wana to komi na ba expérience wana oyo il faut to kanisa kango te eza ba biloko oyo il faut to kanisa kango toujours tant que toujours vivre tous les jours que na vie oyo il y a deux dates très importantes. OK? Ba date oyo ezali très importante ezali ba date ya naissance na date ya expiration. Donc ce qui mutu ozo vivre na koyeba que oza na date na yo ya expiration oko vivre bien na batinyoso parce que yebi que mutu na mutu ndenga za awa aye ko sala part na ye et puis akokende nzambe akela batinyoso tu ko kela biso nyoso tu atindi biso na mokili oyo donc toye awa pona ko sala mission oyo nzambe atindi biso. Yango olieto pasaka baton na makambo oyo ezali inutile, baton oyo na makambo oyo oko ede biso te. Esengeli to pasaka baton wana bandeko na ko réfléchir, na ko luka koyeba mission na yo na vie ezali nini. Parce que bandeko soki oyebi mission na yo na vie et puis comme jour na yo ya suka ou bien o espérer ozali sous-souté quand même ozala aussi ici ou accomplir mission na yo. Donc osali eloko oyo nzambe atinda ki osala aussi siango ozongi esika esengeli ozala. Mais soki osali yango te est-ce que oyebi
Ce qui nzamba ko tinda yo lisusu na mokili pona oya ko sala lisusu ko traverser ba problème difficile lisusu ko traverser ba expérience lisusu makasi lisusu pona juste ko luka ko accomplir mission wana oyo aussi on vivra pona ko accomplir ngo accomplira ki yango te. Donc il faut sus ko ya ko zonga yango bande ko lelo na ministère de la libération intellectuelle to ko luka nanu to solola to raisonner na ba vie na biso nyuso tout. Surtout biso ba congolais parce que ma mission oyo nga na sala na ministère de la libération intellectuelle et la mingi pour na biso ba congolais. Pourquoi? Parce que na yebi que la communauté na biso distraction ezali moi mingi ezali makasi. Toza distrait na makambo ebele. Surtout makambo ya négative. Makambo ya positive, makambo ya encourager baninga o bazo travailler dur pour na ko réussir. Toza vraiment mingi te. Makambo oyo makambo tutu eza lokola makambo ba mike ba bêtise belé ndio komona congolais ndio akotia concentration na yebi surtout na makambo wana énergie na yebi surtout na makambo wana ce qui lelo par exemple vidéo moko mabe ebimi okomona combien ba congolais ba ko investir énergie na bango pona bakende ko luka problème bakende ko luka vidéo wana bakende ko tala bien basi batia ba commentaire na ba bloko oyo ezanga mutuna makolo. Mais ce qui est le Congolais a sali et le komoko ya propre et le komoko éduquer bateau et le komoko aider bateau pour peut-être ba investir mayele na bango pour ba investir bambongo na bango okomona ba Congolais ba ko partager te okomona ba Congolais ba ko tia énergie na bango te. Donc yango lelo ba Congolais bande kunanga ba sœur na ba frère nanga na yelelo vraiment to solo la na ndenge ya sérieux to solo na ndenge to yeba ndenge ngana zali boye ndenge yo zali boye oza na mission oza na mokili oyo peut-être oyeba kite melelo oyebi yango ozali na mission donc zambe ntango atinda ki ntango botamaki na mokili oyo obotami oye na mokili oyo oye pona ko accomplir mission siko ndenge zalaka boye bato mosusu bato ebele bayebaka te oza na mokili awa ozotourner en rond ti jour na yo asuki okokoma boye omoni oke oaccomplira ki mission wana te. Nakopesa moi exemple pona bato oyo ba peut-être bazo comprendre ndenge nazoloba makambo ya mission te. Voilà. Lelo nga naza parent, ok? Natali na ndako nalobi nazangi sucre, peut-être nalingi nasala moi ba gâteau nazangi sucre. Naza na mwana mokolo na ndako na otinda mwana yaka zwambongo boye kende na magasin wana na coin somelanga sucre pona na ya kosisa makambo nazo sala awa. Mission oyo nga parent, par exemple nga parent nazo représenter Dieu. Oyo na pesi mwana na tindie akindi kosomba wana ezali kosomba sucre wana eza mission na ye. Tango mwana akobima na porte veut dire wana eza par exemple ndenge na koloba mwana botami. Okay? Donc mwana abimi na porte abotami na mokili. Donc ya abotami siko na mokili abimi na mokili ya libanda pona kende kosomba sucre. Donc mwana pesa na monde oyo obotami obotami siko na mokili oyo pona ko ya ko accomplir mission oyo nzambe atindi yo ya ko accomplir. Le même temps on a tindi mwana akende kosomba sucre donc tant abimi libanda kaka boye pa mission na ye bandi. Mais c'est quoi comment na bana mususu ou bien mwana mususu comme nazo pesa exemple ya mwana moko akobima wana akomi na nzela azokende na ye kosomba sucre akomi na nzela wana lobi nazaka na camarade nanga moko boye pire camarade nanga fanda juste na kwa wana avant magasin na stopper na wana na checker wana veut dire déjà au tourner. Alors qu'il est tout droit la mission na yo okomi koyenga au tourner au perdre temps peut-être okutani na camarade na yo peut-être camarade na yo pas avec na ba camarade na ba bien to kende boye pito okende kozwa sucre au passé temps na yo mobimba na katikati ya kozwa sucre na katikati ya temps wana olio kende kozwa sucre au perdre ba temps ebele okoki pe poza osilisi na ba camarade na yo OK osombi pe sucre ngo mais ozongi ozomona peut-être temps ozongi mais tant que kozonga wana peut-être comme na ndako wana siko ndeta wana ya espérance on a peut-être au passé qui temps ebele na mokili oyo il fallait au passer moi tate ozomona comme batum suspe bazalaka bako tinda ye boye ayena mokili asali mission na ye mbala moko a réussir atiki héritage moko ya munene ki o mutu moko boye otobenga legacy
atiki héritage moko munene boye o muto asalaki boye donc accomplir ki mission na ye azongisaki sucre wana na ndako asalaki makambo oyo nzambe ayebisaki akende osala na mokili mpe asilisi comme bato mosusu bakozala ntango abimi kaka na ndako akende osala sucre kosomba sucre aki atamboli eloko moko ekomeli ye pampampa azongi lisusu na ndako te ou bien azongi na ndako oyo bayibaki ye mbongo moyen asomba sucre ezalaki te. Donc c'est ça eza ndenge moko yango eza très important tangu ozo bota oza na mokili fo koluka koyeba eloko nini eza mission koyeba mission na yo mingi eza juste kosala eloko oyebi ozo sala ngo naturellement oyo ezo aider bato mususu bandeko mususu makambo soto ozo sala ozo aider muto mususu eza déjà ozo sala eloko ya bien ekoki kozala oza na bus na train par exemple, on peut exemple à Toronto, à Montréal, au côté na bus, oyo bato baza ebele, ou bien na ba subway, bato baza ebele, sikoyo, tant que zokota bokoti ofandi na kiti et puis maman mo boya kokota après azana zemi peut-être azana zemi format ya presque ya souk. Yo siko moni bongo, okoki soit ko telema opesa ye place ou bien ofandi wana otiki a telemi. Mais sikoyo soko moni kozana mutema wana bien bi mama oyo faut la lembi tala boisa na zemi na pesa ye place otelemi opesi place et pas fandi akosepela quand même osali eloko moko ya bien ozala wana te mama wana esika ni surtout akokende na vie na ye ako reconnaître que mutu oyo asalaka eloko boye ponanga wana eza déjà eloko positif. Sikoyo lelo soki totali na communauté oko mitala nano yo moko eloko nini ozo sala na vie na yo oyo ozo sala bulamu na bato mosusu bazalaka boye olamuki na tongo obandi soit kotonga batu soit kotindela batu ba video ya mabe soit kosala makambo ya mabe koyiba kofinga kosala makambo ya mabe. Est-ce que wanande ezali héritage olingi otika na mokili oyo soki lelo ozate olingi bato bakanisa yo na ndenge nini bakanisa yo kozali mutu oyo banda otindela bango ba video ya mabe ou bien ozali mutu oyo obandaki kofinga batu ou bien ozali mutu oyo obandaki kobundisa batu oyo babandaki kofinga yo na ba réseaux sociaux. Est-ce que olingi mutu lelo batu lelo bakanisa yo na ke ozalaki mutu oyo obandaki kokanga ba ennemi na batu nyonso ou bien ozalaki mutu oyo obandaki kotia ba désordre na ba famille ya batu. Tant ekomi bandeko na ngai ba sœur na ngai na ba frère na ngai tant ekomi ke biso ba congolais to koma quand même na mwa maturité wana ya kokanisa bien pona biso moko bien pona futur ya bandeko mususu bien pe pona kino soko za lisusu te batu oyo kotika na mokili bakokanisela yo ndenge nini mémoire nini bakotika nango pona yo. Batu mususu lelo bazali ata soki bazali lelo ou bien bazali lisusu te mais basi ba accomplir eloko ebele bazala ata na souci te esika surtout bakei ou bien bakokende déjà baza na bango heureux to heureuse ke basali makambo surtout oyo esengelaki basala batiki bana na bango bien batiki bana na bango na ba finance moko ya bien sécurité moko ya bien batiki makambo surtout bien. Moi ça kozana problème te bana ba kozana problème te to mobali kozana problème te bana ba kozana problème te donc omoni asali makambo na yebi surtout bien esili. Mais sikoyo yo lelo omitala nano est-ce que eloko nini ozo sala est-ce que ozo pesa voix na yo na ndenga positive pona makambo ya batu pona makambo ya mboka pona makambo ya ba voisin na yo pona makambo ya bato ozo vivre na bango. Héritage nini olingi otika parce que tolobaka makambo ya héritage eza juste te pona famille eza pona batini surtout azala lelo keno bakomo kanisa ok mutu wana azalaki vraiment mutu ya bien
mutu wana azalaki vraiment mutu ya bien pas kaka koloba wana parce que ozali soute mais mpona koloba que non ozalaki vraiment mutu oyo osalaki mutu bien kosala mutu bien eza kaka te kopesa ye mbongo kosala mutu bien ezali na ndenge que non obandaki ata soki mutu aza na problème abengi yo oyoki ye opesi ye conseil wana eza déjà eloko oyo mutu wana akokanisa lo ntango ozali susu te mutu wana akokanisa ke mutu oyo vraiment ntango abandaki kobenga ye abandaki koyokanga c'est déjà quelque chose bien bato mosusu bakokanisa yo ke mutu oyo vraiment na baproblème ya mboka abandaki vraiment kopesa mwa mongongo na ye mwa voix na ye bakokanisela yo na ndenge wana bien bato mpe baza na bamoyen financière bato mosusu bakokanisaki mutu oyo vraiment asalaki école mpona bana oyo mutu oyo vraiment asombelaki ndako bato oyo bazangaki mutu oyo apesaki boye sikoyo lelo bandeko mitala nanu esika nyonso to ozali masolo ya vie ya date ya koya date ya kobotama na date ya inspiration ezali masolo oyo ya solo oyo ndenge toza boye biso nyonso tu soki oza na Facebook oyebi ke ezalaka ozoleka ba expérience oyo oza na moto lelo lobi oza na ye susu te veut dire toyebi ke ezalaka et toyebi ke eza réel mais est-ce qu'il faut continuer toujours ko vivre ba vie à mabe? Est-ce qu'il faut continuer toujours ko vivre ba vie oyo et ko produire eloko ya mabe oyo et ko produire ba eloko ya positif te na ba vie na biso? Non. Et comme temps il y a ko changer. Et comme temps il y a biso ba kongole to zwa sikoyo mwa mayele moko ya ndenge ya mayele moko propre. Mayele moko ekosala que to bongisa bizaleli na biso envers ba camarades, envers bato famille, envers bato tokutana na bango tous les jours. To changer ba vie na biso. Ceux qui toza na groupe moko ya bato oyo tozomona ke tomoni ki na communauté eza na bato oyo baza na besoin ya soutien na biso tozala wana to soutenir bango. Ceux qui tomoni ki na communauté toza na bato moko oyo bazosala eloko pona avancement ya peuple congolais pona makambo ekende liboso tozala wana to aider bango. Ceux qui tomoni ki na communauté za na bato moko oyo bazosala quelque chose pona ko développer ko créer eloko moko ya sika na katikati ya communauté tozala wana pona ko aider bango tozala wana pona kosunga bango parce que wana nde ozala na date ya inspiration na yo bato bakotala bulamu wana bakotala ke mutu wana azalaki mutu wana ayokaki mutu wana alobaki eloko ya bien mutu wana asalaki eloko ya bien mutu wana azalaki mutu ya bien. Donc c'est ça bandeko eza très important na vie toyeba que tozali na badate mibale na date wana ya kobotama na date ya kolongola mokili na katikati ya badate wana mibale eza très important très nécessaire pona biso koyeba ke eloko nini tozosala ndenge nini tozotambola mission oyo nzambe atindi biso na kati ya mokili oyo est-ce que oza na kati ya mission wana soko yebi mission na yo te eza le temps ya koluka ko trouver mission wana ndenge nalobaki na video na nga ya semaine passée wana mibendana kende koluka eloko nini mission na yo eza nini eloko nini oyo nzamba atindeli yo na mokili oyo akosala luka yango et puis sala yango parce que soko osali mission wana te okomi na date na yo ya expiration ok okozonga lisusu mpona koya koaccomplir mission wana eza lokola ozongi na ndako ozongi na sucre te obia bayibaki nga mbongo obia nazalaki so na bungisaki mbongo obia namonaki camarade na nga asengaki nga eloko boye napesi ye mbongo ok okozonga para kopesa yo lisusu mbongo azongisa otinda yo lisusu abi ok nga naza toujours na besoin ya sucre na nga mpona asala bagato na nga na nasali gato te na bande kozela sucre donc yo zonga lisusu kende lisusu kosomba sucre donc okolingo bana kozonga toujours okendaka kosomba donc c'est ça. J'espère que vidéo ya lelo ekosala ki ata mutu moko to bato mibale ba comprendre que na mokili boye tozali toza boye to na mokili pona kozala bato ya bien pona kozala bato oyo toyebi ba mission na biso tosali yango na ndenge moko ya bien na ndenge moko oyo esengeli to traiter bato nyonso tu na ndenge ya bien traitaka surtout pona ko traiter bato mutu azali mutu ya bien azala za mutu ya kitoko mabe
handicapé, azala makolona, azala nyonso tout, il faut qu'on respecte mutu. Parce que mutu surtout azali présence ya Nzambe ezana kati na ye, aza individu, azali un être humain. Il faut qu'on yebaka ko respecter mutu nyonso. Azala handicapé, azala physique normal, azala kitoko, azala mabe, il faut qu'on respecte mutu nyonso tout. Parce que na mutu surtout azotambola na mokili oyo azali na présence ya Nzambe na kati na ye, et puis aye na mokili oyo pona aya ko accomplir mission na kati ya mokili oyo ndenge Nzambe atindeli. Na ndenge na ye azali wana Nzambe atindeli kaka ndenge wana pona aya ko accomplir mission na ye. Donc tozo tambola bwenani yo nanga ndenge tozo tambola Nzambe atindi biso to ya na mokili oyo ko accomplir mission. Donc ko perdre temps te, ko kenda so na baninga te, tant il faut kende ko somba sucre. Luka oyeba Nzambe atindi nini. Oya sucre quand même, des exemples parce que oyebi kita mozo bima na porte to kende ko somba sucre. Mais tant to bima na porte pona ko ya ko botama to yeba ka te Nzambe atindi biso nini parce que Nzambe alingi te ezala obvious. Alingi ke to ya to travailler pona ko yeba ngo to salango. Donc yango tant to za awa c'est ça siko mission na biso ya liboso eza ko luka ko découvrir eza eloko ni Nzambe alingi o accomplir. Tango ko accomplir wana atatango ko kende okozala na esengo parce que oyebi makambo oyo Nzambe atindaki nga na sali yango. Dieu merci. Tana komi oke na yo na ndenge moko bien. C'est ça. Ndena lobaka toujours na ba vidéo nanga tozala na bolingo, tozala na ndenge ya ko linga ka batu nyonso tu. Ko apprécier batu nyonso tu ndenge bazali. Ko yeba mission na biso, ko travailler na ba mission wana, ko aider baninga et puis Nzamba ko sepela na biso moko pe to ko sepela na batu oyo to ko koma après ko découvrir mission na biso et puis après ko accomplir mission na biso to ko koma batu msusu. Yango na soki awa bandeko ezalaki vraiment eza vidéo moko na temps moko ya se parce que ndenge eza boye bon ba news kaka ndenge bozo ka bon na ba réseaux sociaux eza ba news moko ya triste mais yango pe vidéo oyo sali yango juste na makana ba occasion wana juste pona et ça là que to comprendra que non makambo toujours traverser na mokili ba expérience toujours na mokili ezate ba expérience oyo il faut total aboka capacité na réseaux sociaux to partager to tie ba emoji na biso wana eleki non ezali ba expérience oyo Nzambe azotia liboso na biso pona to attirer le sang to zwango to attirer le sang to changer ndenge na biso ya ko vivre na ndenge moko positive yango na soki awa siko na soki ezanga sœur na bino Sandra Mushale du ministère de la libération intellectuelle. Merci et bon week-end.